Les continuent à faire des biloko. Dans des biloko. Oh, il y a comment qui pouvoir. Ils allaient qui passent dans la guerre. Est-ce que la guerre est si liée? Passe dans la mission si liée, passe dans Pakistan. Tous les gens qui sont présents en 2023 points. C'est pour te dire qu'ils continuent. Ceux qui passent à l'alliance dans le diable, pour guerre ici, là, il a mon soutien. Ceux qui paient dans l'alliance dans le diable, pour nous continuer en 2023. Tout ça, l'alliance pour nous parce que les continuent à faire mon Kabila. Bon temps à lobby que il y a l'inga qui a tia ba pont au lieu de mieux mais bah tu vas comprendre mal. Par rapport à quoi la négociation à Kagame. Tu comprends les man, tu comprends les kabeti mabe. Abeta des potes, abeta des libanda. Négociation ni continue à faire au Kabila salate. Donc on a l'équipe biso quand organisation na koza wa konza mala mo sommet de l'île. Wanda za ko raisonner 10 ans en avance que biso. Lobby roi il y a Belgique à Koya na moi na roi Philippe. Tout le monde est Augustin Kabouya a tweeté. Kutangiranga kombuna. Kutangiranga kombuna. Kutangiranga kombuna. Yoma bilo sala kena c'est la politique ne continue monter. Politique ba mativi. Politique bilo ba chine ou mais la raté. Ce qui ne le va te mettre on a pas les affaires à Belgique. Nakolo bela mangamba na za kuna tante au pede na le mangamba wana. C'est pas important pour moi, je peux pas aller à Antivalais. Ndeko Israël Mutombo aza ko exiger aza ko pesa ba exigence na o eza que ndeko Yves Buya il faut assez un pardon na public pour y akenda ko retirer plainte na ndeko na ngai place o Buya fanya la pe ba tu pe ba ku fande c'est pour na Buya la o ya moni passe bina yi asenga Israël Mutombo pardon et soit sala nga bomi kala bina c'est pour Buya sala ngoto soka ozela azela ndebe ba chrétien bazela ko ya Jésus Christ. Boya mona nzambe awozonga te e pas zelana saki ba lobi ke mbongo to sala ki a point de presse ya Buya e utaki kashobo bongo ba obe mbongo ba organiser point de presse utaka bongo biso zo leto fanda kona ba jile si zela l'équipe sana mbo c'est to santi ba mbongo na biso zela l'équipe sana mbo mais Israël ba patron la binoti aza patron la aza patron bana ya bino journaliste bongo ce que Jean-Marie Sambalo bani ce qui a le que mission ils ont un succès bato batala ngo chiso mission est comment est ni bato bazo bosana amone mission est comment est montre et bien ngo sala raté bato batala ngo deux fois atali et atali montre sala raté leti njongo ya kufa batena balabala bato babanga masa kufa kala ya sala succès ko na keski ye bato batala ine ko kamata futa budu ye alors TV moko bato belé hein Olobi TV moko batu batala eko le kankoske tuna mutuna ngai soki ale kai Serge Kabongo na sa succès yenda le kai Serge Kabongo na kikop aine la cop nde na sommet ya msana biso elo ko ngala zo boya ko ba keto za jaloux na ye c'est ça on n'est pas jaloux de lui na web c'est le moko batu ba bosana nde ko Israël Mutombo on tanga comme muteze faction te aza problème na Christian Bosembi je vais te bailler bagaté Christian zala qui en Afrique même de Israël aza problème on est venu dans un problème wana ya Christian mabe ndeko Israël Mutombo aza problème na Serge Kabongo baso la raté Serge Kabongo mabe ndeko Israël Mutombo a problème na ndeko Zulu baso la raté ndeko Zulu ka mabe même so bato ya so la ngana bango te ndeko Israël Mutombo a problème ndeko Flavien parce que la raté voilà ndeko Flavien mabe ndeko Israël Mutombo a problème Peter Tiani parce que la raté voilà Peter mabe ami intime les akedi mot Edmo Izuba ndeko Israël Mutombo a problème Kalafai parce que la raté voilà yende bato so maza mabe alekinga na muzo bana kochumba tonga para na likene lodo funda muninga na INPC banda ko le kango na TV loba me ko tia muninga na place à place te jamais Naki ke bana Yves Buya ya kutazala ki bien na Buya ko le kana biso naki ba bi bana na ye ba ebika ke papa qui voyage ouais ma ko tumante bana ba ko automatiser. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans votre émission Réflexion. Réflexion, une émission conçue, produite par nous, ma mission en télévision, pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Bandeko Balandi, Boko Landabiso, partout, boye malam émission Nabiso. Il y a Lelo, Oezali Réflexion, na Emeli Bino Bongo Ndeko, Danou Kefula. Naende Tokosola Makambo, tout Oeza Makambo, Kabobi Kemoko, Lobito, Kozé la roi. Roi Oya Belgique à Koko Malobina Oya Yemwasi Tomoni comment est-ce que Ndeko Augustin Kabouya a tweeté pour nako senga ba Kongoma ni ba kenda ko yambaye malamu na ndenge Ndeko Jean-Pierre Bemba tweeté Tomoni kozonga ezongeli ya bituma na ruchuru na mokolo alelo ezako ndongwana entre ba FRDC na biso na ba rebelle oyanga momosusu tokosola lisusu makambu ya Ndeko Yves Buya na Ndeko Israël Mutombo. Merci beaucoup ndenge boza ebele pona kolanda biso mbote Ndeko Danu. Mbote Ndeko mopanzi sango mbote na ba Kongomani banso bisika bazali na mikili ya bapaya na ba ope bazali awa ya ville province ya Kinshasa na ba oyo nyonso pe bazali na Congo, bipai nyonso Congo mboka biso ezali munene mbote na bankandi na bandeko banabi tokomesana likolo na koloba tokomesana te nako babi nanu tomoni te tokomona makambo na régime tokomona pe makambo na République démocratique du Congo tozela nanu so lalo la muki na Congo fongola ka téléphone lelo nini si bwaka mikuna po iba makambo ezali mais je soutiens de mon alati lamba mi balé c'est pour dire que non je soutiens mon frère ami Yves Buya. Dans la prison, mon frère, nous sommes de cœur avec vous. Tu as vraiment mon soutien de Kodanou qui fout là. Et Ami Bali Nazadi, qui soutient la fin de ces et la ligne le banana bateau. Kolata Bilamba a fait décès. Ils allaient qu'on battait quelqu'un soutenu par ADC. Voilà, il faut qu'on interpelle parce que la lati et l'ambo pour nous ça va y Congoman. On a comme on a partout dans les réseaux sociaux. Pas Kolata Bilamba la Poulousou. Pas Kolata Bilamba va faire décès pour nous soutenir. Non, ils allaient qu'on soutenir par ADC. Parce que tout là, tu as pu avoir des léopards à Pola. Tu as dit que là, tu as soutenu le léopard, tu as dit que Pola. C'est pour te dire que les gens comme on a des ceux qui m'ont que bébé et bébé à mon soloté. Ceux qui m'ont que Missé Bayemba. Ceux qui m'ont que bébé et bébé à la Nyonso. Tu as contre des décès où tu peux la contre. Gabo, Gabo, Baye, la seule chose, tu as dit que tu vas fatigué, tu vas gagner, tu vas mettre ton poli. C'est pour te dire que ceux qui t'ont préparé à amener la bisoté, ceux qui vont passer à amener la bisoté, ceux qui vont passer à amener la bisoté, moyen. Attends ceux qui te lati bilamba ou attends ceux qui te kiko sambela na mangengenge attends ceux qui te sali ba manche to gagner Rwanda te surtout kina bitumba pona to gagner Rwanda bato ba ko bundezala ngai te e ko zala yote ko zande ba soda ya ona sengi na mokonza mboka distraction za la raté distraction ya bitumba est ces années distraction boko sakabiso na football te boyela ba musicien ba yemba banze moto pola boyela biso ba lezi le lopa to pola ai zali makambo na te makambo bo pesa ba soda mbongo bon tchaba moyen bon somba minduki pour na wadi ni guerre ici là to gagner ba Rwanda to gagner ba Rwanda pour to koma makasi pour to batinyo so babanga biso ceux qui botie moyen wana te ata to sali nyonso ko zala pamba ya una ko bitsa mungo zamboka pena ko bitsa bakonza mboka ko late la mbao za ko synonyme ko soutenir amete ceux qui bomoni que monsolizate pour ba réserve de change mati bo bisa biso ba kongomani to ko tata $1 pour na armée na biso pour na soutenir. D'accord, merci. Le fait que Togo lobe la armée, nakotangela tweet moko mwana mboka après sepenga utikoloba awa concernant kamakambu ya guerre wana ndenge koleka mopanzi wana ndenge boni bandeko baza vraiment dessus. Ndeko après sepenga lobby crise sécuritaire à l'est du pays avec M23 serait un arrangement, une stratégie de Félix et Kagame pour créer la sympathie et la mobilisation du peuple sur la supposée victoire militaire de Félix sur Kagame. Vous remarquerez que ses alliés politiques sont silencieux. Alors bien que Bitumba Oekoleka Nangambo ya Este ezali bongo mabongisi ya Félix Tshisekedi na Kagame pour ebima lokola ndeko Tshisekedi a gagné Kagame pour lokumu ezonga pande ko Tshisekedi na yango bokomona eki banda Bitumba ne bandi déclaration mon côté salami na côté ya UDPS topi na ba alliés politiques ya ndeko Félix Tshisekedi. Bon, ndeko langa à cause na réseau ça réflexion na ina bosolo pe bosembo mais na ko lebele ko moko omoni nga na zolo bango soki na bandeli ndenge konde Mobutu alobali
soki mpona kosala alliance na diable mpona kobengana barwandais mpona kosisa guerre na este ndeko Tshisekedi ndeko Tshilombo qui est mon président aza na soutien nanga 100%, je le soutiens. Soki mpe mpona kosala alliance na diable mpona kobengana ndeko Tshilombo na ina 2023 tokosala mpona kobengana ye. C'est pour te dire que ndeko Tshilombo soki mpe asala alliance na diable mpo guerre esila il a mon soutien. Soki mpe na kosala alliance na diable mpona kobengana ndeko Tshilombo na 2023 tokosala alliance mpona kobengana parce que ndeko Tshilombo aza na 2 biloko na 2 biloko oyo akomaki pouvoir ezalaki pasi na guerre. Est-ce que guerre esili te pasi na biso esili te pasi ebakisami tozongisa ye président na 2023 poani. C'est pour te dire qu'ata sali babiloko nyonso akoki kosala eresima mpe guerre oyo mpe ekoki kokende na ngwa na ye te parce que même baopposant même bakongomani nyonso baa na nzela mpona kosoutenir guerre esila. C'est pour te dire que soki esili ekozala lokumu na ye te. Vous pensez que bapropos ya presse epenge ke guerre okolinga makambo ekosalama na este sikoyo eza mpona kozongisa lokumu epa ndeko Félix Tshisekedi te wana eza bapropos na ye koengage ke yo okanisi nalobi ngai nalobi bo eza raisonnement na ye ngai nakoki kokanisa yango te mais soki mpe eza bongo ndeko mpe sepenga akosi parce que soki guerre esili ekozamba eloko ya ndeko Tshilombo te eza eloko bapasa bakongolo nyonso nde bamobilize mais ekota quand même te ekokota te oyo ambala ekota te yenda beti mabe ekota te ekota te ekota bima te soki bakokanisa bongo ekota te parce que bato babimi na nzela tomoni bato nyonso babimi na nzela amateke ndeko Tshilombo bongo soki so esili te oteke ndeko Tshilombo azwi occasion ya pasi ya nord oyo etikala kosalema te mpo baprésident nyonso basoutenir nde basoutenir soki abeti ka Hawaii nde amesala kobeta bahawaii esili bapropos na ye na Brazzaville bapropos na Brazzaville abeti mabe d'abord mpona propos mo mokonzi ya mboka na biso nayeba te mokonzi ya mboka nayebisaka na bi nzambe alimbisa biso nzambe pardon naboyi nasala blasphème tosengai na nzambe tobi mpenza biso président alobaka tozwaki Kabila alobaka te mais tosengi nzambe apesa biso président alobaka ndeko Tshilombo alobeli mabe ndeko Tshilombo abenga ndeko Sassou grand frère yo président ya pays neti république démocratique du Congo oyo eza na niveau ya état mais ça soit mokolo te eza makambo après ndeko Tshilombo aza président Sassou aza président Tshilombo kuta aleki adirige Congo adirige continent te ndeko Tshilombo abeti mabe ndeko Tshilombo ana problème ya communication ube ye moko nde aza problème aza tuna problème ya communication te ye moko nde aza problème azoloba nde mabe nako encourage yango jamais mon président abenga Sassou grand frère sur quelle base aza collègue na ye grand frère ani Sassou yo wana kende so grand frère na ye grand frère na kende ya bakanga mepwani po atekele mabele te tsotsika bavanti wana koluka sympathie yango ntina niveau wana te ekompe mabe ndeko Tshilombo ana problème ya communication ube ye bongo nde aza problème ndeko Tshilombo aza problème. Donc yo sepeli te ndenge président Sassou ya jamais ndeko Tshilombo aza nde mona Kabila bon ntango alobi eke ye alingaki atia bapont au lieu de mieux mais bato bacomprendre ye mal te par rapport à quoi ya négociation na Kagame te tocomprendre man te tocomprendre nde kabeti mabe abeta nde poto abeta nde libanda négociation nini ndeko Tshilombo asala oyo Kabila asala te Kabila abe négocier à l'époque ya Kabila esimbaka te ye nde soki ofasala oyo Kabila asala te koréclame guerre kondima mpenza guerre biso na bango eki ofate vraiment koproclame guerre biso na barwandais c'est fini parce qu'il a un soutien peuple nyonso atika oyo akomisa bato balobake bapopo apres sepenge eza ya solo atika okomisa bato na intention yakombuleke bapopo apres sepenge eza ya solo atika okomisa biso na intention wana teyakanisake bapopo apres sepenge eza ya solo mais ndeko Tshilombo ata guerre esili na este tombete bravo tosoutenir mais na 2023 tobengani kaka tomonaki babato oyo utaki Lubumbashi eyaki mais kondongwana kaka na mopanzi ya este ndeko Kefula likambo yango eza boni donc en fait c'est quoi le problème malgré toko akize Rwanda malgré na minute toko loba eke ennemi na biso ayebani ezali Rwanda mais ko continuer kaka mais est-ce qu'on continue parce que Rwanda azaneti mungi avivaka na makila mungi avivaka na makila Rwanda vivait pas na biso akoko kotika biso te faut biso ne to l'excès qui rapport de Fox moni Rwanda faut biso to bunda na Rwanda c'est to beti Rwanda parce que to temi te si bango moni to bande ko banga bino te to bande ko tika loka to beti bino to temi boya suite si tant que to beti no Rwanda to banga biso na solution ozala ko bunda na Rwanda bunda na Rwanda mais solution c'est que na aider sangwana faut ko bunda na Rwanda ko beta Rwanda
naza convaincu que biso toleki Rwanda na nyonso na bata mayele na bata makasi na bato nyonso eloko Rwanda aleki biso kana organisation na bakonza bakonza malamu sommet de l'État Rwanda aza koraisonner 10 ans en avance que biso soki ka bakonza biso babandi koraisonner d'avance makambo malamu esili toleki Rwanda aleki biso kana organisation nyonso eske toleki Rwanda lobi roi ya Belgique akoya na mwasi na roi Philippe tomoni ndeko Augustin Kabuya a tweeté alobi boye que ba Congolais bazala vraiment sensibilisé pour kokenda koyamba roi tomoni côté musu ndeko Peter Tiani akolela comment est-ce que les londe tokolo abimakile zoni kotanga na est koto Kinshasa toko luka moyen tokenda koyamba roi ya Belgique na Esengo yo okomoni yango boni te ndeko langa c'est important pour nanga nakolo bone za banti valeur ngakolo belango te soki lelo bato tomona passe lelo za force à Belgique nakolo bela makambo naza kuna tante au pete nalo bela makambo wana c'est pas important pour moi je peux pas za banti valeur tu es ngai pela président yo ba bilo sala kana c'est pela politique ndeko tilo moté politique ba mativi politique bilo ba chine ou mela raté oh politique on nga bato ba sala ba mona yo il y a des gens qui sont président Congo. Même si tu as vu manière ni na komaki, allez c'est sur le monde là tu es président Congo. Bilo ko ba mativi wana. Politique spectacle tu as ngo besoin na lo bangote. Politique spectacle. Et la politique spectacle. Na lo bela honte. D'ailleurs lo ba ngale bela intérêt peuple. Aya tetali peuple nani. So ayende akena ngoma ndi. Aya pa kena ngoma ko akena so iloko kuna ngoma. Aya angaya yiba pesa pang na yo. Très bien, Danou Kefoula. Au moins, il point de presse, il y a Bandeko Nabiso, Missousso, Basalaki, Balobi, qui Baron Bazali, journaliste et professionnel. Basali point de presse, Nabango, Bazali vraiment condamné fermement Rajek. Babi Rajek, à lobby à propos, moi, Ezalokuta d'abord. Balobi qui Rajek, Babi qui Rajek, Ezako appuyé, Mabé, Balobi qui. Pour ndeko Yves Bouya Bimalisos na prison, il faut que senga pardon ça exiger na ndeko Israël Montombo. Et puis balobi mbongo o esalama ki na conférence de presse wana ezali mbongo uta kashobo. Yo za ina organisation. Ndeko na bosolo pe bosembo Comment makambo ya ndeko Bouya ils ça la passe. Ne te soucier que Bouya bima na prison. Ce qui balobi que mbongo to sala ki a point de presse à Bouya. Et où t'as qui Kachobo. Bongo bon regardez qui prend le presse où t'as cap. Et où t'as cap. Ya biso où t'as qui Kachobo, bon ya bango où t'as cap. Ça c'est. On va bien faire moto monta, mais c'est un moyen pour nous. Bon biso on est au fond d'accord là. Bah je laisse Israël à l'équipe sur Nambo. C'est ton senti maman, on a mis Israël à l'équipe sur Nambo. Mais Israël va patron la binote. Aza. Patron la binote. Aza patron banane. Il y a bien un journaliste. Ah. Bon, est-ce que Jean-Marie Kassamba le ban? Bon, Jean-Marie l'équipe Israël, pour Israël habillé, Aza patron, il y a. Il a tenu une question. Malgré qu'il répond à ça, ceux qui Israël, il y a un combo. Ceux qui ont le but que il y a un patron, il y a un journaliste. Et bon, est-ce que Jean-Marie Kassamba le ban? Jean-Marie Zanzambé. Hein? Toi, le pas solo. Tu as joué, alors beaucoup de jalousie, jouer l'équipe makasi, beaucoup de mal à l'aise. Amani na bosolo pe bosembo. Ba côté Israël joua sur quelle base? Nino Israël n'a pas fini na réseaux sociaux. Nino Israël azana ngo. Oh journaliste monsieur azana. Ah ben l'équipe nous a succès na minto mtaota la makoleke azata. Ah, émission comme hier. Émission comme nani? Bosolo ba, yo bosolo la politique. Natala ngote. Ngai na zapa mingi ko Danou Kefoula. Oh na yebani. Yelo bande ko zelo kan ko s'inventer te. Na yebani na Kisasa. Na yebani na Congo Mubimba. Pe na yebani na Libanda Mboka. Natika ko le kana émission na yité. Ozo vidéo na le kana émission na. Na lo bangai, j'ai pas de moi. Nazali Danou Kefoula. Natika la ko le kana émission na yité. Ce que mission est banaki, alors on a la mouton dans l'équipe panité non. On a le cabato. Ce qui a le but que mission est un succès. Mais tu vas la gauche. Mission est commandée, tu vas te bosana. On a mission est commandée, tu montres et dit non, ça l'a raté. Mais tu vas la gauche deux fois. Ah, Atalio. Et Atalio monte ça la tête. Là, tu dis qu'on a coupé à balabala. Mais tu vas pas ma ça couper kala.
Yo bisanga mission nino watu batala ko le kamata football ko le kakeski. Ya sala succès ko le kakeski. Yo watu batala ine ko le kamata football. Ye. Alors ba TV moko ba tebele hein. Ah. Olobi TV moko ba. Watu batala ko le kakeski. Tuna mutuna ngai. Soki ale kai sage ka bongo sa succès. Yenda le kai sage ka bongo na kit cop. Aine na cop nde no somela musana biso. Obine tingai bona bosolo pe bosembo. Na ndeko Israel ale kingai dani kifula. Kale lo moko wa. Na kuchuba tonga. Ya solo. Et bon la succès ale kiote. Olobi? La succès ale kiote. Ale kanga na kala lelo te. Je te dis, on a le droit. Tu as lobby, tu as des motos battus, tu as commis balé. Allez, qui est sous même chose. Allez, qui est au batunga. Comprends? Allez, qui est appelé à Bouzoba. Comment Bouzoba est salanga, salanga? Bouzoba, mais Bouzoba est salade. Oh, il y a d'abord un journaliste. Ce qu'on a un journaliste, il y a solo. Encore ça, les monumentales à salité, il y a un décobou, il y a en prison. Parce que le journaliste, c'est un bilan au mi-balé. Akoko kanisa muninga na ite ne akoko remplacer muninga na poste na musala te oyo balongole muninga na bosolo pe bosembo te eza interdit soka za jule ça se le faiba batu ba raté batu ba ko babi tozali batu ba contre Israël batu ba contre Israël te lelo no tangela yo ba jule so Israël ça n'a pas problème nyonso so batu ba ebité ngalo Israël ndeko alekinga danu ezaka na muzoba. Je te dis, à part besoin de Kinga, Paul le lot sur votre bosse, au moins sur les Kinga qui m'ont salé qui journaliste comme Ayebi. Naï n'a sali magazine, n'a mangé sur aller. Naï m'a donné à l'équité bateau. Moi j'ai été formé par Serge Kabongo. Na CCTV. Na sali 14 ans dans le monde de la presse. Serge Kabongo en Kadanga, Michel, Ndeko Fisto Mandonga Koufa en Kadanga. Ndeko Michel Koyapa en Kadanga. Tunanga yena na nkadra ye pour épreuve ya le kinga ite na musala ki journalisme muta sala ki teme ya chaîne ya télévision za ndeko edimo izuba ya za journaliste ba sala ki teme ba ndumisi na on ba sekelenga na lo bangu lelo batu ba yeba kate bo solo na politique na ye pona ko za ko so ba journaliste ko sala casting ya muta sala ngo edimo izuba ya za journaliste ko ka ko za batu ne mo kote. Amona ke place oyo a maison le chakaza yo c'était aza kuya je ne sais pas ko ganga mbongo te na journée je me sala journée me sala comme na mbongo te elle y a zota msa journaliste awata mama ko la tumso batom na mituka elle y a zo Yolanda batu na kitambo azo Yolanda 16 na kitambo fanda kana 16 pour sa succès reste ya na succès utika bone za ba vanche za ba anti valeur yazo bakale kibiso na mbongo oh yazo bakale kibiso na koyebana aboza ni pekale alo ba pekale kibiso na buzoba netinga le kinga na buzoba aboza na lingika mbongo na koyebana boyi pe buzoba na utangelo batu bayiba o makamla biso kala mutu wa za journaliste et dimo mtariki baba te pale ye mo ngafande te pasa kasi eloko nino ya zana ngo oyo bon vieux non te vieux chamarika samana eloko nino ya zana ngo oyo eleze ka swate eloko nino ya zana ngo oyo ndeko basilo longa swate oh te eloko nino ya zana ngo oyo Daniel Safa zana ngo te azepe je Daniel Safa comme député mon différence c'est entre ngai na le je pas de moi nande ko zali mutombo tozana vision moko tamoni Israël vision na yeza lakini abande ko vieux biso ba jeunesse atika ko chuba tonga comme un journaliste et déjà été il est fait déjà bien félicitations mon frère bravo mais ngai vision na ngeza ke un jour na dirige mboko il est pas ça reportage pas na ngai tana vision moko de lui a une vision que batu babeti ba akumisi batu akati batindeli ngala na vision que lobby pa aya akumisa ngai aya le bapele ko na ngai tana vision moko de il a vision des années ya atteint comme un journaliste ambiya ki musala wana mais nga vision na ngezali n'est pas encore atteint vision na ngezali lobby na diriger ye c'est la tiki musala qui journaliste na comme ata politique na comme ata mukonza mboko c'est ça ma vision on n'a pas une même vision comme dit en français les gens qui n'ont pas de même idée ne peuvent pas marcher ensemble lui le monde ne peut pas marcher ensemble on n'a pas une même vision tu vois le bana batu mususu
Est-ce que ça a besoin de la politique au bout? Ndeko na ngai na bundi vi na nga na pasi ndeko dani kifula yo osoma Alex ya video ngali na bosolo Alex ya video ngali na bosolo Alex ya video ngali toko sala cop pour na to finga biso kana makam avinga biso bina ba valet ba valet pas bosani akol ba pete que toi ba valet na we biso le pourquoi ba twa oloba oh ele ko ngala zo boya ele ko ngala zo boya ko ba keto za jaloux na ye c'est ça on n'est pas jaloux de lui na we biso le moko ba twa bosana ndeko Israël Mutombo on tanga comme muteze faction te aza problème na Christian Bosembe je vais te bailler bagaté Christian zala qui en Afrique là de Israël aza problème on est venu bazaki problème wana ya Christian mabe ndeko Israël Mutombo aza problème na Serge Kabongo basola raté Serge Kabongo mabe ndeko Israël Mutombo a problème na ndeko Zulu basola raté ndeko Zulu ka mabe même so bato ya sola na bango te ndeko Israël Mutombo a problème ndeko Flavien basola raté voilà ndeko Flavien mabe ndeko Israël Mutombo ana problème Peter Tiani basola raté voilà Peter mabe ami intime les akedi mot Edmo Izuba ndeko Israël Mutombo aza problème Kalafai basola raté voilà yende batonso baza mabe ko kabala monsieur sala bien. La séparation par facile, c'est bien pour les autres. La séparation est biblique. Au moins, tu n'as pas Kabana Kalafay a mené à Mata. Bon, on va y aller. Au moins, tu n'as pas Kabana. Tu n'as pas Kabana Congo web. Il faut que ma vidéo soit Tamboula. Bon, il y a un problème, tu as joué quand même dans un tort. On a vu pourquoi le R a l'ongana la PSTV. À ma caméra, la PSTV. Alobani. Alobani que soit le la chaîne nationale au moment. Chaîne le même comparé PSTV dans solo. Et le clan il a bandé le tilobi. Yem ta sala rabato. Yem ta abi sabiso jeunesse mina na TV na Ibani. A forma du yem ta sala rabato ya l'équipe sur la TV. Après ça fait succès pas batuna été. TV ça un programme té. Et monsieur bandi banda ton petit poko. Bana TV. Je vais passer ngombe lembat. Wane zako sekamuta kwena velo. Wane zako sekamuta na biba tunyoso ngana tangi. Alingata suna ngai. Mais na ndingi pa mabete bosolo etalamaka. Peu importe programme mais etalamaka mais wala fond du mango quand même des pro. Etalamaka. Sinon votre bagomo na jamais. Etalamaka. Etalamaka kala. Batune ba ibangate. Elilingi ya pamba. Asa kuvala déjà kala nyoka. Nyoka da kufi watana barabara. Etalamaka zite. Si quand on va colobailler que ce qui est à la maca, ce qui est à la maca, ce qui est journaliste à continuer à bouillir dans la prison. Ngara zana pomna yete. Ce qui est bouillir bimi, na tiki nanga kolobelaye. Pour bébé kana lobelarete. Au colobailler que côté ka son de ko bouillir bimi, mais tout moni point de presse ouais salama ki balobi et que ndeko Israël Mutombo aza ko exiger aza ko pesa ba exigence na o eza que ndeko Yves Buya il faut assez un pardon na public pour y akenda ko retirer plainte na ye. Ndeko na ngai place o Buya fanya la pe ba pe ba kufa de. C'est pour na Buya la o ya moni pas sa vie na ye. Asenge Israël Mutombo pardon. Et soit sala nga bomi carrière vie na ye. C'est pour Buya sala ngote. Soka ozela azela. Debe ba chrétien ba zela ko ya Jésus Christ. Buya mona Nzambe. Aozonga et pas zela na. Azela na. Ce qui a moni que soit tiens mutu na prison. Maeba apeke Satan des ali. Aiba apeke riazo kanisa. Riazo kanisa wana batumche ba kanisa lai. Aye ba apeke batumche ba kanisa lai. Yepe kande pe afuni muninda. So yepa ko zapo ya ye. Yepa ko zapo ya ye. Eza problème te. Riazo kanisa baninga ko te baninga pe wa bimelo ko te. To tika de ba vanti mon frère ça c'est celui d'échappatoire. Aujourd'hui ngana yeli ko le belande yé. Pona makambo sali ba anti vale oya ko zabiso a o tsabiso na place moko. Alors il ti gars ba mona ngane wapi. To ça ne compagnie. Alex elongi na place ya kenda ko zaba mbongo. Amona nga. Quand on peut pas valer na biso lo bande. Poso na bina comme na mbongo. C'est que lui aujourd'hui moi je le serai. Mais c'est que moi je suis ne sera jamais. Donc présent na ye ko za la future na yo ndongo ngoloba. On se comprend. C'est que là aujourd'hui moi je le serai. C'est que moi je suis elle ne sera jamais. Mbongo oui na ko zape na mbongo.
mais c'est donc on a tika aux anangote atika aux anangote yo atinga na zaba tumabenga ngate aya mongo parce qu'on a la politique te na kote kape makala na zangi da danu avana na TV c'est n'importe quoi biso to yebi ndenge nini ya komi to yebi ndenge nini abanda ki me ya yebi ndenge nini biso banda te haye baba masa no bando sala ba cop so zo répondre ale pona ka batu mususu tem ale pona ka batu na yebe biso tene tingate amonanga na cop wapi cause biso to ko biso place mo oh d'accord ale kinga na buzo bana ko tuba tonga paro na kinga na l'autre c'est de n'importe quoi ndето le baboy mwana ya buya na mwasi ya buya bana ndako tu sais ça fait très mal yé pona ni abi makambo ya loba ko sabato awa so bakangisa kai azaka na problème tout le monde c'est ce qu'a bon gazon du problème là José Makila pona yé ngai na loba na yé nkolo babenga kana bisaka je te soutiens nkaza na problème la justice aloba ngote ngala soutenir yiti na benga na téléphone j'ai dit que mon frère tu as mon soutien tu es notre frère on va pas te laisser to soutenir yiti wana to zaka jaloux na yete et to soutenir les to zaka jaloux ngo ika sanjité et to soutenir local to zaka jaloux ya JFT pour Jeff va boter la ikati on yebo va boter kati za pour mani aza super journaliste était à cause de la super journaliste na COP oui mission to sala ba COP est-ce que ça m'a bien au sala COP ni sala ba COP le tagi mwana mobali na musala siko yo luko ba COP ya sala gizani émission ya na otanga COP oh tika bana mboka na suspense yebisa batu bayi ba COP ni basalaka ko batebele ba ko ba déjà ba finga yebi ba finga yo déjà kuna ndeko Israël mutumbu à part muke yebisa batu to yeba na ba part muke afia ngasi nani na voici kafia ngana oh papa na be misoko yana otanga kopo sala na pesi bana nyosa este mbote ya este na pesi bana nyosa este mbote les amis de ndeko danu na Goma na Bukavu na pesi bino so mbote na ozi la ngelo kwana batu bakantaka tofanda kanyebo te lobaka te akosi mangai ndeko danu akokoka olobana nga te po akomona nga te opesi bato este mbote napesi bana nyonso este mbote Goma Bukavu Bunya isingo nyanya mbote naozela satade euta kuna naozela satade euta otika babanti oba ngaza bora akomisango yana mse bandeko boluka na bino kote musute eza politisé te mutakangisi edimoji bakomene ndeko Israël mutombo mutakangisi Yves Buya komene ndeko Israël mutombo eza makambo oya IDPS au pouvoir tel okuta eza ye moko muka to ndo kocha baba ata kuna sepelaka na politique ndeko Tshilombo te ya kocha na bujo bana te ata kuna sepelaka na IDPS te pour kala mingi ke ba okoma parti ancien parti politique ya pouvoir neti PPD batika bake na retraite na ba bien on peut savoir ma ambassadité wana te vous comprenez est-ce que makambo oyo ndeko Buya loba akosi te da solo c'est ça le grand problème ndeko na biso fatika lolendo le mot le plus difficile est pas de dire que il a tort tu as mal fait Funda Muninga na INPC banda koleka na TV Luba mais kocha Muninga na place à passer jamais noki ke bana Yves Buya ya kutazala ki bien na Buya koleka na bisoti noki ba bi bana na ye ba ebika ki papa qui voyage ouais mais automatiquement bana bako automatiser so batu nyonso na tangi omona batu nyonso na tangi kai zenda za kabia ba nyonso ba mabe tuna ye question tuna batu na ye to ba sola na ndeko zulu te poni
Na tuni kutu na notre gagne c'est Sylvie Bongo. Parce qu'on l'a répété. Ah, il y a le cas qui va problème. Na tuni na émission bateau sur la na bangout. Voilà ça problème. Azaka problème na Christian Mosembe. Na Afrika, yé kaka. Serge Kabongo va sur la rater. Kalafa il va sur la rater. Ndeko Zul va sur la rater. Ndeko Flavie va sur la rater. Peter Tchani va sur la rater. Gagne c'est la mission Sylvie Bongo. Azaka pas problème. Ah bah tu as su n'engagne. Si quand on va au bail qui bon au bossé là qui conférence de presse où t'es caché au bout. C'est solo temps le coup. Malgré que Ndeko Gami quand les cas qu'on a ça va preuve. Mais bon on peut voir qui va la preuve. Mais Ndeko ça la preuve non. Bon on peut voir qui va la preuve. Tu chaka ba combo. Net tu vas mission na mona mbonga tinde pas na yo non. Nga na pesa o yangai. Na mo la pesa o yanga. Tu chaka mbonga na bisa pasi. Bongo ya ye utakia. Ya ye utakia. Et va faire ça mtakumi sakat. Vous avez tala ba preuve. Conférence de presse. Oui, tu as fait. Et pas me faire comme ça, Nicolas. Niveau riche. Et même Félix, c'était en 2023. Place, moi, on est où d'ailleurs. Compagne. Moi, les amis échappatoires. Allez, baraka, l'équipe sur la Bongo. Allez, l'équipe sur l'organisation. Que ça, l'organisation m'a bien mal organisé. Il y a foutu un bateau bien. Ah. Foutu un bateau bien. Ah, foutu un bateau bien combien? Le barat, oui, que non, travailler au sol en tout cas. A vous t'as bien combien? A vous t'as bien combien? Bon, vous t'as bien, bah, toi, il va noter. J'ai signé à Ibana. T'as un comment je sais le mot. T'as un comme mission, mon con. Maman, ma soeur, on a Ibani. Maman, ma soeur, là, t'as bien. T'as la émission a été. Là, t'as la émission a été. Maman, ma soeur, a été. Là, il était. Là, il y a un journaliste. On va respecter l'éthique et l'anthologie. Maintenant, on a comment on a été lobby que Martin Fayoulou, est-ce pas que Martin Fayoulou a péqué si bas communicateur. Ça lui bien, bravo ma femme. Bravo ma femme. Na PPDP n'a aucun encouragement. PPRD vous depuis quand là? Ouais. L'encouragement, bravo. Bisous peut-être qu'à la minute, tu es dans l'option. Bisous peut être journaliste. Mais je sais que il y a un retard, déjà il y a un retard. Il y a un bisou, je te dis que tu n'as pas eu politique. On ne sait pas la bisou pour avoir mais la médaille à Colombo, ok. Et ça pour me dire. La Benodou Jésus n'a mon acquis pas à qui on a. Et les problèmes que tu vas qui va vendre. C'est tout ça décidé, mais c'est pas qui va vendre quand on va vendre. Attends que tu me taboumi, tu vas regarder, tu vas défendre là. Bon, mais pas ça, tu vas pas qu'il y a. Mon frère a mis du Jésus, mais il n'a pas ses mots. Benedou Jésus, tout le monde bien. Il n'a pas ses mots. Pas qu'il y a. C'est mon frère. Et ça, mon opinion. Bon, comme c'est un négocié, mon fatigué. Na mona union sur négocier le masala pouvoir mo ya bien été pour la peuple. Et la démocratie non. OK, merci beaucoup to kangi parenthèse wana ya ndeko Isel Mutombo ndeko danu ke flato ko kenda ba élection 2023. Mais bato pe ba kongomani ba komituna est-ce que élection est kozala? Parce que jusque là ata le moment ko élection et comme on a kata kutu. So que élection za to sala transition sans ndeko Chilombo. Ngala ko peka maka BDP sa na Kabila. On est dans les arrêts de presse. Ce qui est l'élection exacte, la transition sans négocier. Négocier le malin, on a vu ça, il y a diplomatie, il y a voyage, il y a beauté l'autre. Comme ça, négocier le deuxième mandat à Congo. Comment au Congo? Négocier le barreau à Nyon sur le Congo, mais sauf le deuxième mandat. Azagnon se chauffe deuxième mandat. Maintenant, baloba ke Kabila Boma makasi. Tokoki obtenir rigueur makasi te na 4 ans. Yo zo ngo boni. Kabila Boma makasi pendant 18 ans. Mais de continuer ma bomi makasi pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas mon. Ce jour il y a 3 ans PC 18 ans ça. Ausani. Il y a un bomi na 3 ans.
mabe de continue bazo yeko la makadam azo yeko la mutu kana makadam ba yeko la mutu kana makadam te bongo tebele ba yeko la mutu kana terrain tout temps na yo ba luka le moment personne na makadam o sava dege be woni ba sava dege ba yeko la mutu kana makadam te so komi na makadam o yebo kumba esi ni tende 4 ans ya ndeko Tshilombo déjà 4 ans ya passe pour na biso 4 ans ya pamba ya yo moni ate loko moko malamu asalite ya malamu moko ba oyo malamu moko gratitude asepela na mais babi simbate ate simbate me photo kena bonga tindika tsaka bon Gilles Alingeti obi Gilles Alingeti akotani langa kombo na ete babi ke batu ba ko bakutune mutako kumisa na mandat ya Gilles Alingeti côté wana parce que ba sensibilisation ya ba recette à l'été comme atamaka na bandango lo bango na lobi oko jamais ko kumisa Jésus boya nzambe so kumisa Alingeti kumisa Félix mais là kumisa gratuité oui on kumisa gratuité mais moi j'ai un sur 10 à jouer so j'ai un sur 10 je joue Alingeti pona yo ngata la intérêt à Pepe nino Alingeti a sale intérêt à Pepe akanga bato ba iba mbongo ba to yeba ba monter ba ibaka ba kanga ba kenda na prison ba bimanga ba monter zonga to yeba te point zaka permis na biso ko yeba o ba ibi mo ezongi to yeba te ezonga politique ba mativi politique à Matuvi. Merci beaucoup Ndeko Danou Kefula Tokobo Kenana Souka. Biso aussi ça raté sans couper ça lilo ba makasi na bandeko est pour na ko réconforter bango na bangonga o tout ba ko lekisa. Ndeko Tshilombo merci na bandeko na nyonso o bazana est. Ce qui musapi moko za ko bela c'est pour dire que nous avons un problème. Oh jubile jubiso. C'est pour te dire que nous sommes de cœur avec vous. Merci na fa ADC. Et na ko bisa mungu na mboka. Première chose à Rosala, il faut aussi guérir na Rwanda. Deuxième chose, salaire essentiellement. Nous sommes dans la nationalité du thèse. Abali moi ça Rwandais. Zongi ça y. Na moi sina bana. Double nationalité ça permis na Congo mais sauf biso na Rwandais. Oh zana bana double nationalité faut bazonga. Oh zana moi si Rwandais faut zonga. Oh zana bon luka déjà place bon bande ko na biso bazakuna. Baya awa. Ndeto sala ki ba biso ba refula biso. Ndepeto ko ba ngole ba refula biso na. Biso pe vous sala biso na ba Rwandais. Bon luka place boto nga bandako. Ande ko biso bazakuna bazonga. Rwandais kaka so maki Rwandais makila Rwandais zaka neti makila o les ana virus ya sida. Ate ko tibukie suka ozanzo to mbimba. Maskila Rwandais kase mutana sa. Ke baba ko ba ke citation la haine Ndeko Danou Kefula. Ko la mboka tu as notre soutien. Il a notre soutien. Biso na Rwanda fait comme bongo. Place nyoso Kagame za Ndeko Tshilombo ko kota te. Fa kena Kagame na niveau bongo. Ce qui va bengi réunion Kagame ko Tshilombo na salle, ya kota te. Ce ka moni Kagame bibi. Biso na ba voto za bongo. Faut qu'on ait Rwanda ce que un vraiment bon pikiri ba bokundu banzoto ba congolais. Ndeko Tshilombo bon nyo ça gagne le change après ça ba soda. Na mbonga ram. C'est ko kite to chama dini. Na après ça sur proposition. Ayi ça ba passer ba guide réveil na église nyoso. To tia kitunga moko ba ndeza mabonje ba ndeza suite. Mbonga ne kena est. Merci beaucoup Ndeko Danou Kefula. So ba kokite biso monto le ba kitunga to chaba $1 to tina moko. Merci beaucoup to silisi na mokolo lelo. Merci na bandeko nyoso. Ko balanda biso. Onyo salinga kota na les amis de Ndeko Danou Kefula. Abenga aza atinda kombo na yena place azali na numéro 081 19 24 343. Merci 243 81 19 24 343. Yo tindanga kombo na place azali continue les amis de Ndeko Danou. Otinde la ngai makabonete bandiko aise ba otinde. Merci beaucoup Ndeko Danou Kefula. Merci. Ntoro zela santade
vous êtes toujours la bienvenue dans ma mission en télévision. Bolinga Abisso, Topesi Bino, merci. Et là, on a ce plaisir qu'à chaque fois que tu la Bino émission, beaucoup réagir, na ebele pena en tout cas. Merci Nabino. Nous avons toujours beau l'embâter et la critique pour Sabiso pour et son Abisso to pousse à mon sala liboso. Surtout la critique ngana lingango pour ngana avancer dans mon sala to sala. Un grand merci à toute grande équipe technique de ma mission télévision. Aussi à Bibi Kapinga qui séjourne actuellement en Belgique, précisément à Bruxelles. Bote Bissika Ozali, un grand merci pour notre confiance. Bolinga Abisso, tout le monde a nimbalasima, ce qu'un colo à permettre. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.